Bote balandi ya Congo Impact News tokutani susu pona numéro na biso ya sika montema to libala kasi lelo tokolobela montema to libala te tozoloba mbongo liboso ya bolingo to bolingo liboso ya mbongo nazanga moko te limi maleka ndo meseni ko mona ngavedus da yambi lelo beti ilela mwasi moyindo mwasi kitoko yende toko evoluer na ye na o etali mbongo liboso ya bolingo to bolingo liboso ya mbongo mbote mama beti ilela mbote mama Lili ndenge toyokani ndenge tolobi tozosolola mbongo liboso ya bolingo to bolingo liboso ya mbongo yo olobi nini pona yo esengeli mbongo ezala liboso ya bolingo to bolingo eya sima ya mbongo mama beti nyonso mibale etambolaka nzela moko bolingo na mbongo ekendeka nzela moko te pona yo olingi mbongo ezala na bien sûr nyonso etambolaka nzela moko mais pona yo okutani na mobali wana lobi alisepeli na yo alingi yo otali position na ye yango nazotuna yo okotisa liboso mbongo liboso otali position po emonanaka moto oyo approche yo otala ye soki aza na mbongo to aza na mbongo to okoyeba okomona mpe donc mpona bolingo na yo oyo epusani pembeni na yo okotia mbongo liboso to okobanda nanu na kolinga ye nsima nango totala soki ye aza na mbongo mais eza clair mbongo to bolingo liboso mbongo na bolingo etambolaka nzela moko mpo na nga moto akolinga nga oyo nga na kosepela na ye ngai ifo aza na mbongo ifo aza na mbongo parce que mbongo erépondaka na besoin nyonso yo okolinga nga oza na mbongo te na ntongo ekomi tozotalana lipa ifo todefa eosimba te motu ifo azala na mbongo mbongo na bolingo etambolaka nzela moko mama beti alobi no mbongo no bolingo mbongo na bolingo fezala nzela moko mpona nini marque ya confiance wana soki mibali alobi ke mama beti nalingi yo tobanda na vie na biso tobanda koluka vie na biso soki nzambe apamboli biso tokoevolue na biso tokotambola biso malamu yo lobi bongo te yo lobi fo liboso namona oza na mbongo nsima nango nga nalinga yo bo soki moto ayeli yo alobi te tobanda koluka vie ebele baya bongo bakende bakoma badeseva mpe basi ebele mobali oyo aza mobali ayaka na makoki na ye nyonso nzela moko mpo akutana na mwasi oyo motema na ye wana elingi mpe mwasi aponaka mobali na lolenge oyo mwasi alingeli me oza na mbongo te na olingo pourkui mobali ya kitoko kipaka ete aza na mbongo te me aza kitoko bolingo eza kitoko te bolingo okoza kitoko oza lokwa sanza moza eloko te oza lele opiangani ifo okende ozwa mobali na yo mpo akopesa yo wana esimba te mwasi atambolaka na mobali oyo alingi na bolingo na bango mobali fo aza na mbongo mobali ezaka poshe yo oza na mbongo te oya olinganga mpo olobi na ntongo bamama pana banda kodefa esimba te mpo nakende kosomba liputa ifo bakatela ngai liputa moko nalata esimba te tambola na mbongo no okokuta na mwasi oyo olingi mpo lelo so na comprendre yo ke oza na eloko te tobalani biso mibale lobi ata ndele nzambe asali omati ntango yo ozomata mpe na basi oyo echelon oyo ekomeli mbongo na yo ozomona te ke ngai natikali na se c'est que vous avez vraiment la confiance en mibalité ata muketi olobi yango mpona nini kobungisa confiance ebele ndenge wana mpa mibali okutana na libaku wana so tuta libaku nakutana na libaku wana te me nalobi noke mbongo na bolingo etambolaka nzela moko yo oza na mbongo to olingi mwasi mpona nini mpo mwasi wana akoma zo basouffrir na kati ya ndako na yo te tambola na mbongo en tout cas clair eza kaka ke mobali fo azala na mbongo mpo kutana na mwasi ya gu oyo olingi eloko eleki motu ya yango yaso bandeko ya Congo Impact News bozolanda oyo eza mabeti moto azoloba ezali ye alobi motu mosusu te alobi ezali ye donc mobali soki ozotambola oza na posa ya mwasi il faut ozala na mbongo mpo ata ndenge obimi wana ozalaki na motuka esengaki mbongo mpo otia carburant soki obengaki ye olobi bofanda quelque part ezosengaka mbongo na terrasse bato to na bar bato na cadre moko boye bovanda ofele te donc ezosenga mbongo bomona na bino ye mabete nayebi te moto azozwela yango na ndenge na ye mpona mabete alobi ye ebongi liboso mbongo no mbongo no bolingo so mbongo eza te bolingo mpe eza te mpo bolingo basomba yango na mbongo soki alobi alanda kitoko na yo ekosombela lipapa te kitoko na yo ekosombela mabeti ya ndenge soki omeko komplete kitoko na yo ekosombela nga lipapa te ekosombela nga liputa te kitoko na yo ekolambela nga biloko na nzungu te donc eza kaka nazolekisa ngonga na ngai mpo natalaka kitoko wana oyo ekosala ngai eloko te
Yes, mais mobali ya kitoko nda azaka na poche. Mabeti alobi mobali ya kitoko eza elongi te, mobali ya kitoko eza poche. Poche nde esalaka ke mobali azala kitoko, azala elengi liboso ya mwasi mpo azokokisa babesoin oyo mwasi azala nango. Mpo ata bino bandeko mibali na ntongo soki etani mwasi alikaka atala saki na poko ozalaki na ye, atali kitoko na yo, atali maloba na yo, atali makanisi na yo, me ntongo etani akomoluka sala nini alamba ti, akosala nini abima transport, akopesa yango na bolingo na yo, afuti transport na bolingo, afuti mbongo mapa na bolingo pesaki ye, to afuti ndako ya vandaka na bolingo oyo pesaki ye, ata bino bandeko mibali. Bon mabeti soki mobali aye pena na bolingo solo abike non ngande nazali wana na eloko te, abombi identité na ye. Nzoka nde azali pe na mwa eloko na bombi identité na ye, aye lokwa mwana mawa lokwa mobola yo lobi te nga liboso mbongo omote ke osali pe fausse affaire. Mama Lili toza bana mikete, toza bana mikete na liziba muke okuta nzobo eyobina te, na liziba muke ezalaka para okuta pe monguso monene, me toyebaka pe mawe pe mi munene boye eloko ya munene eza na kati, akoki koya na maloba ne ya mike koseka kosolola, mais au fur et à mesure boza kosolola ne mikolo mibale misatu wana loko oza mwasi aza na mayele okososola o libongo te obunga te okoyeba kosolola na ye na lolenge bino mbale bozo évoluer okoya kososola. Donc na ntango wana docteur ba bien na ntango wana ntango yo ozoko évoluer ne bolingo eza nanu te wana bozosolola nanu kaka ozotala te mpo mbele biso bayaka mbangu pressé ozo comprendre mbele biso bayaka pressé wala otie frère amenanu te mibali bayaka pressé otie les frères amens ozoyoka yo ozotala ye mpo ozoyeba ye mosu pa yeye pressé boye mpo apesi yo bambongo papapap mais yo ozoyeba kaka ke oza na affaire na esco oza na affaire na mutu moko oyo ya lokuta ozwi mbongo ne osimbi okangi yango otalaka ye sikoyo opeti nalia mbongo nazwi mbongo mpo oyelanga masolo ya bolingo tokobunga bango te mpe tobungaka bango te toyebaka bango mingi mpe batika bambongo epa basi mpe baevolue na bango te bakende mpe na bolingo te bavanda mpe te ayai kaka lokola nongi atikeli yo quelque chose ye pesi yo pese oevolue na makambo nao toyebaka bango oyo bayaka mpe na sérieux toyebaka bango oyo mpe tobeta mabaku mpo tozalaki bilenge basi lokola bilenge nyonso toyebi bango. Mais sinon sikoyo so total mpe na monde ya lelo mibala sérieux mpe baza te baza te mama baza te koloba bongo mpo nani na lobi ya tina baza te mingi baza kouta mikili ya misika bakoya kobalaka bana na biso awa nazotindela boye na osala okala mingi te mosutuka akei o papier no ebimaki te azongi o papier no ebimaki te mwana aboti mwana moko mwana aboti mwana ya mibale azweli ye ndako avandi me mobali azalaka te okei osala inane oyo te non tolembi bahistoire na bango tososoli mpe mibali na makambo ebele mwasi aza bassin na ye te abombelaka ye ya solo bandeko mibali en tout cas bajeune na bino mpe bato bakomoyi bango mingi bajeune na bino en tout cas bajeune na bino basi mpe vraiment basosoli yango ayake bokomi ebele bamoi sérieux en tout cas tojuge te mais eza baconstat oyo bandeko basi bazosala ke mibali bakomi sérieux te na vie bamanke bango confiance donc yango wana mpe soki omoni ndeko mwasi akutani na ndeko mobali alobi te ngai so mbongo eza nango te bolingo mpe eza nango te ngai mpe na koperdre temps na ngai te yo mpe koperdre temps nango te donc soki olingo oya liboso na ngai il faut ozala na misolo bongo soki olokwa mpe vie yango ekomi mpasi boye makambo mpe ekomi mindonodo bandeko mibali bazanga na bango basi bavanda na basi na bango na bandako basi bandima bango o baza na basi te baya na lolenge ya solo lolenge o mobali ayaka na libota mwasi mpo akokisa mabongi o bango mbale bavanda donc mabeti mpenza no bolingo no mbongo donc mbongo so eza nango te bolingo eza te foti ya nani foti ya bilongo mpe mibali mpo bobebisaka mpe ebele mwasi akoki kondima yo bobonga bovanda esika moko boluka vi na bino bozwa mokie kaka ya basi po basi bazwaka bango kaka baka bavictime mingi ezalaka kaka basi baka bavictime so mobali azwi mbongo mwasi wana lisusu te toyebaka te leo ni esalaka bongo bokimaka lisusu basi yango pourquoi noki abana korapelaka yo obosani ndenge tozalaki obosani ndenge na bandaki kobambela yo pantalon yo olingi sikoyo mwasi kaka akuti yo deja na bomengo sikoyo omoni basi balingi susu mibali oyo ya posha kokauka te
donc po chifu ezala kovimba mabeti ebisaka conseil oyo kopesa na bandeko ya basi oyo bazolinga kolinga to bakutana mpe na mabaku mosusu yabe yo koloba bango ndeni mpona oyo etali bolingo liboso to mbongo na sika nalingi naloba na bandeko basi bamikembisa baleka na bapondu na bamatembele na bambala bateka biteka teka l'essentiel mobali asakana na oti po akoya tanto na mwa $100 yo moni ka peso ebele nzoka po moino mobimba ndo consacrer ngo pona ye luka telema zala makasi mobali azala te moyebi ke oza indépendante oyebi ke okomisala oyebi ke okomizala bo pe basala kana bureau batala salaire na bango makasi basala pe ba makambo bango bakoki kosala bakende de l'avant mais bakontaka makasi na mobali te parce que mobali aza être humain kaka lokola ye soki balingi libala bakoabutur na libala mais quelque part aza na mwa libengane pe eza makasi ya mwa bomwasi na ntango bamama na biso babenga yango mosenge akanga musenge ayebi ke azala na mobali azala na mobali te mais na tongo ekotana akoyeba komisombela lipapa akoyeba komisombela liputa akoyeba kofutela mwana ne mwa minerval bakofuta ndako donc soki olandi kaka mibali eza kaka mpona okoma sani moko ozoleka na se ya bango nyonso yo nde mutu koperdre parce que $100 wana ekosila lelo $100 ekosila lobi eke akei na ye mpe obandi lisusu komilela okoluka susu mosusu ti place yo kobunga nzela yango wana mais soki oza na mwa activité na soki oza na mwa eloko na yo oyo oyebi ke ekoproduire yo okoregretaka mpenza mibali te po soki lelo apesi yo te lobi oyebi ke kope na wana ekokotelako toujours naosenga na bilenge basi lokola bamama totelema tozala makasi na biso moko avant ke tokonte mobali fo alinga ngai po apesa ngai mbongo ya solo mabeti ameki kopesa conseil mokie mpona bandeko basi comme ndeko mwasi nyonso tu faluka po azala passoire te pa mobali po aza na balese ale te mpona mobali ye mo mpe amekaka kozalaka na oyo ya ye moko abundabundaka na oyo ya ye moko mwa eloko na ye po amipesa mpe valeur me bandeko mibali mpe toyebi te eloko nini esalaka maloba ya kitoko oyina maloba kitoko oyo kosala mpenzaki te mwasi wana andimela yo mais soki ekomi mwa katikati kuna obandi kochange obandi kobwate soki ekomi na suka obwaki eloko ya papier otali kutu te ke yo nde moto oyaki vers ye otali kutu te yo nde moto osolicitaki ye soki bana ndeko basi bakomi koloba lokwa mabeti ndenge azali nana alobi aza mwasi mongo ndo bozomona ye alobi jamais ya koyi kolinga mobali oyo aza na eloko te ye faluka mobali oyo azali na eloko na poche mpo yango nde ezosilisa bamaladi ebele yango nde ezosilisa maladi ebele esilisaka mpe ata mutu mpasi donc okobeta mutu te mpo soki oza na eloko te deja na suka sanza obandi koluka mbongo ofuta ndako mutu mpasi deja ntongo soki etani na kozwa transport wapi nangi na déplace ntongo soki etani bana bakosala ndenge nini otali mwa likolo otali na eloko nyonso wana esengaka mbongo yango mpona mabeti alobi en tout cas vraiment mbongo ifo ezala liboso bolingo eyala nsima mpo ebanda kotambolaka nzela moko nayebi te soki bino bokoloba nini émission eza mpona bino Congo Impact News ezali mpona bino bolandi bonimero eza wana affiché bokobenga oyo alingi koparticipe na émission oyo abengaka na numéro wana akoparticipe basujets ebele so pa lobi tobandela lisusu bandeko mibali bino mpe fo oleka bomeka nde koagir na oyo bamabeti azoloba mpo mabeti alobi ye soki mbongo eza nango te bolingo eza nango te bon bino mibali bolobi nini mpo bino boyaka kaka totala nanu totalaka nanu alobi totala nanu ndeni yo mwasi boba olingi mbongo boye ndeni mwasi boba olingi mbongo eboye mpe mobali ndeni yo olingi nzoto boye oye mpe mobali yo mpe bongo te boye po ye bongo yo mpe yo kasi ndeni olingi nzoto boye ye alingi mbongo po ye akolinga nini ye akolinga kaka mbongo yo sikoyo yo kolinga nini bon sikoyo na yo na ye nala faute mabeti bisanga na yo na ye nala na faute ye mutu aza na faute mpo ye mutu aye olukanga nga nafandi naluki ye te ye nde aza na faute na bilukaluka na ye olukanga yango akutani na nga mbongo eza te lisolo eza te tokoseka nini no mbongo no bolingo ye ayebi te eza bongo nombongo nombolingo parce que na nsima na ye to liboso na ye ayebi ke aza na moninga mpe lokola nga mais lokola miso ne eza kwa kotonda te azoluka nga alors akutana na nga mutu na linga na mbongo te boso mutusu mpa koyepa na aza na ye na mwasi te bongo te mokili na mokili ya Tshisekedi
béton 3 fois béton eza makasi te obuka ngondeni na mokili Tshisekedi ya solo ya solo ma beta lobi na mokili ya lelo yo lokuta bal soka yena abimi penza bo na célibataire lokuta aye na eka ko s'aventurier pas javi na ye moko afungoli po ba eskani na kopemisa mutu ya makanisi ndenge na ndenge mais azoyeba makambo ya azosala po lobi na tongo akozala wana ti ezali ndenge wana na zwi mwa mike paramètre wana mobali soka ye liboso mpona koya koluka mwasi po basi bakomi mayele foti te basi so bakomi mayele bino moni bopesi basi mayele po mobali soka ye aye na baposition na ye aye na misu epa na yo mwasi neta mosu baza na matata atikana luka place na kotya mutu aye nanu wana alobi te nga mpe na venger mwasi wana lokwa asalinga boye nga mpe nazoprouve ye aye nanu wana ta mosu mwasi azalaki na voyage tikana luka nanu mutu moko pembeni mpo nazela leta ye ayaka ozo comprendre bon mwasi akoyeba pe te ta mosu mwasi akatika mobali alinginga na bolingo solo nzoka yo nde oye na objectif na yo oyo mwasi ayebi yango te bamakambo nyonso wana nde yango mpe ekomi kopesa basi mayele yango nde ekomi kopesa basi mayele babi te donc mpo ngai mpe naperdre te mpo ngai mpe nazala dessus te malamu ezalaka bongo yo opesi dona donc yo opesi nga mpe napesi yo mokolo ezalaki ezali lisusu te mutu oyo akoregrete aza te parce que ozwi part na onga mpe nazwi part na ngai ya solo vraiment mabeti alobi moto akoperdre na likambo wana kozala te donc yango ye alobi soki mbongo eza te bolingo ezali te parce que soki yo mpo bendani na yo ye mpe bendani na ye mpo ye alobi ye mpe azwaki yo mpe ozwaki ye mpe azwaki ye mpe ekoba ndenge wana bandeko mibali bomona ngo mabe te nayebi te soki bamisusu bakozala pour bazali bamisusu mpe bazala contre bazali mais oyo azoloba ezali oyo azotala bongo soki mwana no ya mwasi alingi azwa mobali alingi abala yo conseil nini opesa ye oyo nazoloba nongage que moi ezali ngai personnellement mwana na ngai ya mwasi aza na motema na ye ana réflexion na ye mpe aza na makanisi na ye lolenge mosusu donc nazoloba mpona mwana na ngai mwasi te oyo mwana na ngai mwasi azosala makambo na ye nga mpe nazosala oyo yanga nalobi ya oyo yanga nongage que moi mais quand même conseil ezali mpona bandeko ya basi bayeba kofungola misu bayeba mpe komona liboso po basi bazalaki kala misu mai donc so mobali ye akoki mpe kobotisa ye mobali abotisi yo mpe mwana tiki yo aye lisusu abotisi yo su mwana tiki yo aye lisusu finalement okomi na bana misatu batata mpe misatu nyonso ozalaki koluka nini bolingo bongo te bolingo ememi yo na makambo manso mpe etikeli yo mokumba monene okoyeba kosuporte olandaki kaka bolingo na bolingo wana mpe obandi obamba liputa na bolingo wana mpe obandi kobamba lagome oyo okokaki kobamba te olobi tika nazala obaba nzembo akala oyo miliabele ayembaka wana liputa moko se nzuluki bani tuse toboyeba tusa namoni ke wana ezalaki makambo akala mais sikoyo namoni makambo wana ezongi surtout bayeba koutaka mipepe ya poto soki baye awa balingi mwasi bolingo ya liboma atike na mwana moko azongi lisu mwana mibale nazotinda document mwana mwasi ase retrouver na bana misato mobali azalaka te azoboya bo mobali nanga aza na poto nzoka ye kuna na poto aza na engagement na ye pe yayoba kotikala kokoma ata donc atulisi vie na yo kasi pamba mais soki apesaki yo mabongi mama aluka tosala ta boye sala activité moko songolo pakala na bana wana bayeba kobanda kobikaka na nsima nango mais te ye azwa nde code akotindelaka yo omoi te ke okomi charge ya yo moko na libota na yo po bimisa mutu mpe makasi boye eza mpasi na lelo mobala bala mwasi na bana misato tobaza papa ase akoli omoni te ke vi ya mwana wana mpe ya mwasi mpe ebebi mais soki mobali wana ayelaki alobi no tofungola terrasse moko to tofungola eloko moko nazalaka te lobi tandelo kobikaka na yango omoi te ke mwasi wana mpe akomatisa activité wana bandi mpe kobunda na yango abandi mpe kozwa bambongo adeveloppe pa ke mosika ata abotaki na ye bana omoi te ke eza bénéfique mais sikoyo otikeli bana otikeli eloko te azelaka code kouta epai na yo na fin du mois otindeli 100 euro na bana misato classe kolia ndako kofutela omoni te ke ocharge mwasi wana ya mingi ya koleka mpe eleki mikolo ozotinda lisusu te abenga telefone ekomi ya okanga basi bazonyokwama na bafaçon tout yango nalobi ke soki mbongo eza te bolingo ya lelo eza na ntina te na mbongo na bolingo ezotambolaka nzela moko ya solo basi bazonyokwama mpenza na bafaçon tu bandeko basi bazonyokwama na bandenge nyonso nayebi ke balimero asiki ya tokoluka mpe femme mariée
yepe aya po émission o ezali vraiment monzemba to libala na kata monzemba to libala wana nde tozozwaka ba sujet po na vie na biso nde tozali boye une grande partie za kande makambo libala za kande makambo bolingo donc okoko kende ko sala musala na o partout bani mais tant kozonga une grande partie ezali siko pe bolingo po ozala mwasi ozala mobali ozala besoin bolingo ozana besoin ya partenaire moko boye donc eloko wana pe ezokotisa makambo ebele na bomoi na biso donc eloko lokola bolingo eboma bato ebele basi lokola mibali basimitiere etona pe mpona makambo wana mibali misusu bamibomaka makambo ya bolingo basi misusu pe bamibomaka makambo ya bolingo mwasi misusu omwana kobela suti nini ya maltraitance pas ya mobali na ye si ya nini akena sa mabele ya wansi ko bandi ko basi bino pe fo bozala vraiment vigilante boyeba mutu nini onga na ngina sala na ye bolingo mutu nini onga na nini ko bipesa na ye po eza une grande partie ya vie bolingo eza une grande partie ya vie ya mutu donc mutu mobali azaka lokwa yo azaki 9 mois ya libuma mama na ye yo pe 9 mois ya libuma mama na yo do bosa biloka batu lobby moko pa ko kende musu atikali musu pa ke musu pa atikali donc mibali mo mona raté que vous allez vraiment extra te poso zaki extra ongo mi kokaka yo moko ongo tikala ka yo moko mais comme mono ko kité esengi ka koza la peine na mutu moko pembeni donc il faut que ya bara oza la peine un peu logique oza la peine moi malamu liboso ya moi si to muto yo lingi koza na etu bano kepe malembe na suka émission na biso ma beti soko ko loba nini pona bolingo liboso mbongo na simato eloko na olobaka biso ba mama toza na bokebi toza na engele po mibali basi ba changer ba stratégie na bango ba komi na makambolo lenge nyoso akotali so paradis na maloba akoyebi so maimanso akokai koloba pa oiko sutukiso apeso mbongo yebele olengi olobi na zui mobali nzoka ozui kaka nongi liboso na yo oyo ayeka ko détruire yo soko kozala mayele te yo nde muto kozinda donc tolingi bolingo yango tolingi mbongo toyeba nde nini nani aza liboso na biso aye na lolenge nini pe mbongo wana eza ndenge nini soki olobi olandi kaka mayewa na malamu na bokebi obima nzela nao mais soki yo omoni kaka keloko na lingi mbongo nazwi pa keba ye pa aza na stratégie na ye ye pe aza na stratégie na ye mbongo olingi yango oyo mais stratégie oyo aza nango na nsima mbongo wana yo oyebi te zala engele nalobi bien zala na bokebi mpe na boyebi mpo mbongo mosusu mpe baboyaka otiki ye bosololi apesi yo mbongo po oyebisi ye merci parce que na poche no mpe ezozanga te il faut yeba nani oza na ye pembeni zala vigilante misu makasi tambola mpe na saint esprit ensemble parce que mibali ya lelo oyo bazana makambo na bango. Bon, merci à Souga Zaki. Okay. Merci Congo Impact News. Tokobi na suka ya émission na biso ya mukula lelo en tout cas na pesi mbote mingi merci mingi na DG ya Congo Impact News le ya droite. Wazaki na simabili na biso matondo mingi na bino ba ebozuli ba kolanda biso de partout ezala Kinshasa na mikila poto na pesi bino so bambote en tout cas na France na bosanité Louise Adio wana penza motema na ngai ninga na ngai na bosani bolonga na ete emani na poto na France bambote bele en tout cas so bolandi yango na kumisi nzambe kimi onkolo mubuta mabina Sokio osalite nane kuki osalila ngai Sokio olobite nane kuki kolobilanga Sokio oteremite nanyako